Sit na bino ya bana mboka bolanda ya bomalamu eyambaka bartiste ya gu eyambaka bartiste malamu eyambaka bartiste veni. Bonjour fidèles internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde, bienvenue à l'émission sur www.africaelengitv.com. Moi c'est votre humble serviteur Kevin Bomena. Donc voilà, nazawana kaka pona kopesa bino actualité na bino ya mikolo yo. Lelo tozana invité na biso oyo aza artiste ya Wenge Musique à Maison Mère à la personne de Jenny Play. Yo moto swingo lu ya koyoka nzembo yo 2018 pesa melio Rite tambwe soa Josu luwasu neli ya na luwasu moya dobinela Yesu. Ale benda 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 sero yo alinga kako sambela te benda freno yo alinga kako bondela te benda kako yo alinga kako sambela te tuko benda benda papa miziki ote miziki wana miziki nini disusu kasi miziki obaliaka batu te obazalaka ebele wana baliaka bato miziki butu ya mbutu obaliaka bango na bango te vienga diosi mwana nzamba alobaka bongo te tobenda bango kati na kolo po soki moko abongwani na lole eza feti tobenda bango na kati na kolo eza bien petit loko bimisi bango na mpoasa ale soko na benda bango di benda bango benda 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 bakuluna bakoma kosalela nzambe tote ya banganga bakoma kosalela nzambe tosengi bakristu batika badoktrine na pamba ndeko benda benda. Ok, fidèles téléspectateurs, vous avez mon abino moko toza sur place na artiste nabino Jenny Yeyo. D'ailleurs, je dis bonjour Jenny. Bonjour, bonjour. Bonjour na batutu bazolanda biso. Bonjour na Yemoko Big Boss le roi de la forêt motema maman na biso Sideji Mapata, maman na exaucé na Gladi. Ok Jenny, bonne santé mouvement ndenge nini? Ouais, santé kitoko ndenge ozomona tozali na ba tournée yo ebikaka totambola tous les 26 provinces ya Congo. Tozali na ba tournée tokutaki ba bandundu, tokutaki ba Kikwiti, tobetaki na ba na Lubumbashi, tobeti na Likasi, tobeti na Kolwezi, siko toza na Kin. Yango monike mikolo toza na pe off na palais. Big Boss le roi de la forêt baki non ba petit ndenge bo beti ba tourner belé bo sali ma mboboé bo so pété en kopema yango moni mikolo toza mo off na palais mais kala côté to banda sous ba tourner na biso opération Tonga stade. Ok, artiste Jenny. Donc to lobela mpe par rapport ya makambu oyo yo moko moni ndenge musique na biso ekomi mikolo yo na kati ya Kin. Ok, mais après ça wana tokotana nous tona posa aussi la biso bilan na yo artistique depuis Jenny à 2017 na Jenny à 2018 sur le plan artistique changement nini oyo ozomona yo moko. Ouais, bilan 2017 ezaki moi bilan mo ya bakokoso ezaki bilan mo ya ba moi ba kombe ezaki trop chance nzambe atinda batu na ye. La dernière minute, dans le cas d'un mouvement, mais la dernière minute, par rapport à des billets comme moi, Kokoso, Big Boss, le roi de la forêt, nous avons tellement tindé et d'abagène, il y a un monique, na terme qui, moi, j'ai et ça linga moi plaisir, j'ai comme au fond, par rapport à des acquis, moi, combat côté Nazalaki, moi, difficulté. Côté dans les quatre, côté dans les cas, on a la route non pas babindo mais viva jet set après jet set dans les cas quartier latin parce que y a moi jet set na zoa ka moi tant trop ya oza moi tant trop mais tango ya ko futa te na makamoko boy yebi mutu ko futa te ndeni tango zolo ba yebi obi mutu soka azo se sacrifier pour na musu mouvement moko boy
pour na nini faut avoir bénéfice tango. Donc kuno bandozo bénéfice té. Bénéfice nandozo te bénéfice nandozo. Makambo singa kake tango zo sa mambo ba miette te faut sala mambo ke ba opeso penda makambo. Nta opeso makambo na kento. Même tu sois zo kabelo mbongo. Faut kabelo mbongo mobo ozo sa makambo. Eza te mbongo mobo opeso mbongo na kimtema mabe. Muna ba mbongo msuba kabelo boleli yango kabo esili. Par rapport à tout ce que je comme fait personne na motema ne mobimba yango moni ke Big Boss roi de la forêt bana tout abim sala sala succès ba tout ba comment ko envier bana Big Boss roi de la forêt poza motema so ya fulio artiste a fulo na motema mo ya kimia yango moni na dernière minute na yeka raboué combien de voyages na beti ce que c'est ba futa ba musicien Big Boss roi de la forêt tala te ga jenya kotika siko to jenya wa umeliti ya kabola bana te papa bien yo tant ozolo bake obandaki kofuta ma bien te ozosala donc obandaki kolia bien te na mutema moko te ozosala allusion ya nini c'est-à-dire que kuna na place oza différent César mais même yo mo poebi que place on a ça si koza différent pour yango nde suka makambo et puis eloko lobi ke oui na dernière minute omona te ke wana oza loko ozolo bake oui raza na dernière minute te na dernière minute na tanini na bilan obamba bilan ti oba bilan 2017 kasi bonga année mobimba 2017 na zena maison mère te na yende moi quelque temps oyo na monique ils ont servi nga bien mais tout peut ça chance na 2018 non na yembi disque te bat fuba yo kanga ta on yemba disque ozaka non ça ba interprétation. Mais ozolo bomamba disque to utso mona mia leki na teva lobi ke wera pesi opportunité ya ko sala album. Ouais wana mambo wana franchement ngam netel no ngai ti na ndenge ke ngano na ye mam na ngai fu ngano yo ibinga no pe funa tala mam na ndenge ezokende vitesse ni no ya nango stratégie no ya nango batu ba bayo kanga ndenge nini ko batu msusu bazela rake mtu so sali déplacement mo a échoué mais nzamba za registre nzamba za juste ba comprendre ba pesanga tana 2018 oyo pembe na Big Boss roi de la forêt ba comprendre que Jenny répondait azaka na talent trop mais azaka trop badaka trop robomba po ba yeba o ezakati nanga ba bomba yo loko ba pesa yo vocal yemba pe batu ba yeba yo mbala moko wana ozo reconnaître ngo omoni ba force mususu ya ba force tranquille lo barati babinda kolala te moye besike tanga te biso a Jenny répondait to bundi moi trop to tomboli pe batu trop omoni tant ozolo babongo est-ce que yebi mutu to sa liaison na bien to tomboli batu trop moni bonga tant bo tombola mutu bo vitesse que dans ensemble yango moni que maison mère ezala tant ozana kata maison mère tant mambo zo kende kitoko ozo se retrouver au créer ring au créer ni série à pour moi tactique quand moi mon boulot et bien qui les a réalisés sous-té vrai leader ba changer la stratégie tant on le mi qui les a réalisés sous-té tout ce monde héritier à où ce que des potes abeti concert mais yozo ba mi qui les a réalisés na lobi mi qui na ndenga tour ezala na ndenga bandu les a réalisés par rapport au ndg za ka kalat biso sko je wana tous moi chance wana trotter pour je salaire mo ko kangama ce qu'on attend on attaque leader faut en tactique oui bah petit normalement tout rezaka tende zaka liboso robeta beta bandule ya ndokoti siko tellement c'est sous tes photos changer ba stratégie pour bango pe bazwaka moyen au vivre siko tanga no yemba ba vocal nanga boye na boaki ndeti ba Claude Lukeba kweno Johnny Komkola le célèbre mswahili ndeti Christian Salawa Christian Bomolo na boaki na nini na vocal moko boye après na sala qui am so 5 vocal disque bi mabona se tout fait na vocal moko et bon c'est la relation te beb c'est la relation yango no mona nzamba bagite na tinda mokitali nanga moko boy Big Boss roi de la forêt yazaka pour na tous les générations ambassadeurs de la paix tant na ye maison mère boy tamara mbutu kitoko président nanga Chic Bazola sepeli Golf Kizola a sepela qui habité petit nanga za bon chanteur photo prier ya omoni ke lelo maison même solo tout kitoko OK bon toko tasiko côté
il y a actualité oyezo les kamikolo na orchestre na bino, j'espère que oza conscient oyebi yango. Awa lelo tozo mona polémique ezongi entre Wenge BCBG na Wenge Maison Mère étant artiste au fandi awa. Makambo wana oyezo leka ezo sala yo ndenge nini, donc étant artiste au mona makambo wana. Wanga sala ngaka bien pour te belé ba odembela na impact c'est le roi de la forêt. Moni le temps 7 jours de la semaine et bimaki ezaki partout dans le monde. Partout et fait cela qui pagaille yo momona gi na mikili kutkolo bati. Batu mususu batimbeli ke le roi de la forêt beaucoup za bino tu bwana bino ba artiste. Mais nzamba yebaka o ya kotsaka kati ya moko na moko. Yango moni Big Boss le roi de la forêt asila raté. Pour anini aza etinda nzambe. Azana eloko mo kati na ye na mincho to lo bake biso 7 jours de la semaine e bete yango mo na to tambola partout au comparer biso na orchestre ni. Et puis 7 jours de la semaine boza likolo makasima malgré que tout monde ke wana za force ya ye moko de roi de la forêt wana bino mo boza conscient kasi force ezalaka ya ye moko tipo ye moko nde mokolo makambo biso toza wana ka tozo kadeka les boss. Mais il y a un mokolo makambo yango mona ke Wenge zaka yemo Big Boss le roi de la forêt so salaire au longo kaso ke na makambo ti po yemo mokolo makambo yango moni ke tanga bet 7 jours de la semaine be pas comprendre ba Ali Maimone zana ba PDG Makabunde zawana yomo yebi zenga loket aller là on fort GDG 7 jours de la semaine partout. Ta calamité à tous les sous Luanda mboka ba jisi mudiabantu ba Arnaud Mutango ba Beber Kailo ba Migi Nyema na bike papa ngeli bientôt tous ala wana Arnaud Mutango congolaise mobimba na bike ba Arnaud bozo belé ka toté tous ala wana poto CP Sabino ka bo comprendre 7 jours de la semaine les autres temps sabiso par rapport à Batum Sunde basila bazoluka ba diembela. Ouera Big Boss roi de la forêt ala la ratenzo to kolongono toujours tango zoloba moni eloko oyo batebele ba comprendre mikolo ba ko mikolo ba ke obiso ba journaliste toujours même polémique na musique ok polémique wana zo uta pa ya ba leader ba ngomoko te polémique te to zoloba ma ozo monana te to loba te to yebi ke na minute 7 jours ezo beta danger. Parce que yo bisanga oyo azoluka cha polémique na Big Boss le roi de la forêt o cha polémique faut laksa makambu sango laksa makambu ti ozongo diembela yembeli bango déjà diemba kasi bazo balançoire ba ko kate depuis balala ti lelo ménopause déjà botika biso to zo temps pour Big Boss le roi de la forêt aza génération en génération yango moni tant tozo swana ka bon tant ozoluko bondela leader bango déjà baza bato basala makambo ndeti biso ba chanteur tant ozolungo au chrétien ndeti Maison Mère photo kutana boto kutani be TikTok boy to beta ce qu'on teke bo comprendre dimension artiste ozo bondela leader na yo ezaka ko loba te to tika ba porter parole ba loba ndeng ba message ko loba parce que biso ba artiste o toza pembe na ba leader photo ya kabenda ke to yembi ba comprendre que orchestre ni eza na pression. Yango moni ke Max na Big Boss motema mama na souci de Jima Pata bino ba artiste bozala ka boy so za pa mutu yo ano bando kumise après soko longwe opesi mukon nalobi moni nga comportement nga batutu bazoy bayebi yango na sala ba émission trop tuna ba bébé la Suisse la belle ka bayebi mambo yo ba mimi lotama Radar Konda Christian Konde Radar Tony Bunzi bayebi ke Jenny répondeur à calme. So moi non le baka c'est la vérité sans vérité non le baboueti et vient dans de 2 stones zapatero sans boy minouche ma futa non le baboueti 6 fois garçon bazibilele non le baboueti Nadège Kwama non le baboueti. OK, là je dis un grand bonjour à maman Fola Bao maman Oyo Asala Ngana Zala sans oublier Mamke Bakadila et pourquoi pas à toi Dylan Zomba mon ami. Et aussi à grâce à Lubamba moi na poto ya solo. OK, Jenny to solo là côté ya place outa avant ozonga avant okomana souvenir nini ya malamu otika nango et pas ya faire ego là. Tant na kota pe
tellement c'est wana na yaka maison mais et puis ça moi contre-temps c'est wana na yaka maison mais et puis ça moi contre-temps et c'est ngana les katons na les kawana na banda pe carrière na nga disque OCP 100 premier disque na Emba il accent moko pour c'est wana ezaka on a deuxième disque ya côté na zalaka deuxième disque pour disque le bossu betama ba mise ba Emba na poto donc il pas faire rigole ba mise ba Emba na poto premier disque deuxième disque ndé ba ko ta la force ba mise o azwaki na ndenga kini parce que premier disque na ngana beta ba vocal et ça la succès ça la plaisir souvenir na nga malamu yango wana et bon souvenir à Mabé ka poli kunye le kitro betina na ndo selo likunya ko na bia mambo ibandaka somoni mambo zo banda na base c'est na source una kento le kitro muto akoza la bien muto akoza na relation bien te muto akola tara bien te balingi ti muto a un avantage mo bo kaka ba kasa ko zalaka toujours derrière mais tellement nzambe azara juste yango montant na ye maison mère boy nzamba la sikete lumière zaka lumière biso to zali roi bane laka tango moneke zo sa mutu mo bo mabena ba kento mo bo yango montant ko longa jini répondre mba moko ba 7 musiciens ba longwe poni batali ke jini répondre dégâts mamba sala awa dégâts ba faire sala awa a préféré kuta longo et bosko biso o yango monde ke ko longo na ngai plus de 7 personnes ba longo e ba moko pour la que force na dali na makambo mais bo comprendre te tala lelo ma papa tango oloba ma papa na ma papa to tso mona awa yoloba ma papa na mona ba misa fabrikas ba obeta banzembo zo sila ezo simba pardon ezo simba ndeti bino filet nzembo na ezo beta tango oloba Jésus de nuance ma papa na ma papa nazoloba ke tango pesi ba musicien omoni tango yo leader oza makasi fo batu pe obaza pembeni baza makasi tango yo ozolinga ke bato baza makasi ozoluka lokwa bato tu baza pembeni ba makasi te muzo mona te yo mona mambo te zo salama ozo fo obono tambola kana ba orchestre mais album ezobetama na bien 7 jours de la semaine ezobeta partout 7 jours de la semaine partout Big Boss merci na Fox o la kisi po batu mususu baza na devoir makasi depuis ba lobati lelo relation ni o tika na ya bien na place uta to le baka pas faire rigola relation ni o yo tika na ona ba artiste mususu o bazala kuna ya bien tena ndenge ya faute yo ebi mokili biso ba congolais tozana moi genre na biso to vivre mutu muso ko solane bien même so dans kento kati na yo yango na boya virus ya donc boya na ko solisa batu nyonso o bati na boya pina na ndenga babu na boya virus ya mambo na lo ba président Samia yebi yango Sankara wewa vena biso ADT Kimpo maître Odilon le guerrier de Parigo wa yebi mambo yango na boya virus wana ya virus soko lo ba mamba virus bon on fait allusion que peut-être ba kokotelo makamba kimte mamabe par rapport ici ka oza puis kokotelo pe infiltrer mo boy wa bomoka système mais tellement ga génie répondeur naze tinda nzambe génie répondeur naza mona oyo mona laka moi virus wana côté zati moi virus wana côté pembena Big Boss ba virus moi mke côté zati OK Jenny à part orchestre ya président na yo ouais ranson place aux asiko yo rêve na yo ezala kalisusu à part pas wenge est-ce que ozaka pe na souci ya ko sala album na yo moko un jour mais oza wenge za déjà mambo nyoso déjà za na kati wenge déjà mambo to za na kati yeba yo moko na est-ce que ozaka na rêve un jour que au sala album na yo et tant que musicien carrière solo mais mambutu ezalaka bongo mais faut zo pétant au salaka mambutu na loyenge neti bato musu ba obima mo akaka ba olinga ka ko ma leader mais faut za peke batinda yo za la leader yango monde que Big Boss roi de la forêt tant bazalaka ensemble tant bakabwana étoile eyebana
bamoto ya carton eza bamoto ya koni ezali siko ba big boss baza bamoto oyo ya koni bamoto mobo ezalaka banzete mosusu ezalaka na bazamba bamoto nango so epele esala ya mosusu ba 5 ape so ngo tu na réalité otuni bato bazalaka na bavillage yango mo ntango bakabwana na bango tu big boss azalaka lokoni azalaka moto ya koni azalaka moto ya carton te epela wa pe etikali poussière esili te yango moni ti lelo big boss ti azobunda boye eza force oyo nzambe apesa ye nakoki osala mote mpo na sentiment ka bato baosala badiske kote nazalaka na alexa mwa ntango ebele oza dana expérience otangi baorchestre ebele oleka awa me wana eza kaka ke talaka na leka esu na papa bato ebele bareva papa ti bazwi ntan oyemba na papa te yango moni bazolelalela siko biso bato tozwa ntan oyemba ata na papa ata mwa diske moko kaka yo c'est ça ba bénédiction au monde que bando linganga te ce que pembe na big boss le roi de la forêt ba pesa nga minata bazana en chaîne na olukavi masana ngai Feuzi Kanga mon ami Feuzi Kanga na États-Unis na ebiti guya kisia ko sakana te biso problème les a nga problème na nga ezanga na za rankine te mena ndenge ke soki olingi o mankinde ti wenge musique à maison mère wana ndesiko no zilo temps tango pe no zilo ka ya oloba te tango zo manquer koloba eza ko yemba te tango zo olingo manquer de big boss quoi de la forêt ngo manquer wenge musique à maison mère wande o comprendre des vitesses tanga tango ozo garder bande sans polémique to occuper te tango ndo olingo kota na territoire wande na oyasko na démontrer nga na o démontrer nga za rasara ki na masanga nga na sara ki non le problème c'est ok Jenny to komi déjà na suka émission na biso dernier mot na yo pona bato bazotala yo loba na yo suka ouais na lobaka ke ba fanatique tu ya maison mais les intimes ba fidèles ba parlementaires ndeti maman biso yu Clinton ser na biso président Golf Kizola na yebi ke ige difumu na bosani te ba Feuzi Kanga mon ami bozolanda ngai Jenny répondait bo pesa nga chance aza artiste na bino bo pesa nga chance wezaka ke tozoyana pembe na big boss roi de la forêt to bike ba surprise ezala kibele na profiter ka na yebi bato bazolanda ngai lokola Christian Konderada Philobola kisa na bosani te asiatique na bosani te nani Ikshi Love Hollywood yanga mna ya Palin kayenga na pesio mote kotoza Aziza Safalani, Mika Safalani, Mourete, le grand jogon allemand, la bossanité Dieudonné, PDG, côté Boza, la bossanité Joël Safalani, Fenangai, Guillaume Vangi, Guillaume Monokoko, Fiston Manissa, grand garçon, Bambote côté Boza. Ok, nous sommes à la fin de notre émission. Mais avant de finir cette émission, je n'oublierai pas de remercier d'abord les caméramans les plus solides, les chouchous des bébés, Richard, et pourquoi pas encore, grâce à Lubamba, à toi encore, Maman Fola Bao, et puis à toi, Willy Moucheni, l'émission plaisir, je suis tellement content de recevoir Bisso, Jenny, donc j'espère que Mbalasi Maso, na posa na yo, tokozwayo, Mbalamoko, ils en ont des complications. Te kitoko yo ebi kande tondo bengana climat ngozaki pe bien te ndenga ba kinbu le beta que zo moi ta mais to sali tout au monde na po est-ce que oyebi ke oza site moko boye oyeye na moto nango Africa Elengi TV donc Mike Lokamba a télémisi makambo ngo to koti makambo ngo biso yo to télémi ba journaliste na ye Africa Elengi TV.com Africa Elengi TV.com site onde yango mutu balobeza na makambo sur mon site yo ezola sa force ya 7 jours de la semaine pour ayé na makambo nango Africa Elengi TV.com TV.com kitoko
Ok, nous sommes à la fin de notre émission. On se retrouve à la semaine prochaine. Restez branchés sur votre site. Toujours comme d'habitude. Ciao, bye bye. Africa Elengi TV, site na bino ya bana mboka, bolanda yango malamu, eyambaka baartiste ya gu, eyambaka baartiste malamu, eyambaka baartiste veni.